gomme je vais entendre au album gomme la gomme ou gomme nazolo ba gomme album ya Fabougas gomme et tu peux ma gomme na yebi que faut ebima papa au ça la ironie ou bien au ça la ba théâtre na lobby album gomme na lobby na bengelo mwana moko na nzela tourner so ebi papa émission de bandes à London TV loko yo confirmer bima donc simba ta bien aux en mboko to mboko na la na mboko yo quand même ebetaka te ndenge lobi ebima a ebetaka te et puis ba mosala ba mois be bangeti ba bilo mo be contre album na biso ya détermination or ya ba 26 biso 1 mois et puis résultat bien ça ba contrer et puis ba tu ba ebi réseaux sociaux to na ba téléphone na maboko tout le monde rase nano a robo album na biso ya détermination na mboko na minito ba yo kango bazwa tana bango yo album et ko bet album au danger na mboko de bandes à London TV ma camarade garçon suprême na matonge ye mo resika za mission orchestre wana yebi ona olobani auta pe poto na ye baya malala na pala masana donc ndena ozonga bwelo to kubengane si pona la tsoge ça sérieux ko tiko saba yo na lobi na yo papa chômé ko tanga na yo zo bana show alala na pala masana américain de bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV Original. Des Mbanza London TV Original. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bienvenue chez vous, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes partout, vous nous regardez à travers notre chaîne, des chaînes partenaires ici, Fodetoloba, DML TV Original ainsi que Maïle Télévision. Vous le savez toujours, c'est la voix de votre humble serviteur, M. Mago, l'apôtre de tous les chroniqueurs, le journaliste, autrement dit, Mobali Nzambe, l'homme avec une grande H. Je dirais un gros merci à les bons dieux, le maître des temps et des circonstances, Jova Rafa, Jova Nissi, Jova Jiré, Jova Shama, Jova Chicken, le Dieu parmi nous, Emmanuel, et grâce à Dieu, moi et toi, de se retrouver parmi la Bible dit l'homme n'est pas le maître de son souffle. Il faut repérer mais merci. Et c'est important parce que tant que là on a bouté, on a calculé, complot, prière, et ça m'a pour Nabiso Nzambe par sa miséricorde, par sa bonté. Après yo paiement, il faut repérer sa Nzambe merci. Et c'est important dans la vie, il faut repérer sa Nzambe merci. Aujourd'hui, la émission à référence, Mago sera hier il y a Mamoto. C'est qu'il y a Mamoto mora bien parce que comme émission à référence, bazo benga pour na balé na émission. On a un Yampaka Molobeli. Yampaka Molobeli. Au sein de l'orchestre, il y a Bina Filé, l'artiste, il a attribué déjà disque sur le marché, premier volume, toujours consommant, très dans la chanson à Kitoko, Banzamba bien, à Salib ce disque bien. N'aime par hasard, manque de porte-parole OEP, à la moi carrière à Moulaï, et puis à la manque de pilier orchestre. Il y a Bina Filé par rapport à l'évolution, il y a orchestre, et puis par rapport à disque sur le marché, il y a disque d'Obétate pour Bina Filé, c'est démerdé dans la polémique, il y a une frère, n'est pas grâce. Monsieur côté non et bappé ça disque na étant et ba consommer mais plutôt sur la mouké et vis-à-vis à regarder par rapport à la polémique de la musique na biso merci na PDG qui noa ni balabala te PC mbote PDG qui noa ni balabala donc so na posa mambetali bandako Luka qui noa ni balabala donc un monsieur qui se respecte un monsieur sérieux na faire bandaka en tout cas coup de chapeau numéro 1 qui noa ni balabala na PC mbote parce que tu as na fief na te PC mbote aussi na Bob Kokusa na prise de vie na réalisation merci à madame Julie Castello la biso merci Nabiso Yamingi et pas Monsieur de Bruno original. Merci à toi, Diebo Angali, grand-parent, papa Geneviève. Merci aussi à June Nadja, na père Abastar, Nabiso, donc Nabiso Mbote. Merci à toi, madame Mireille Lissalissi, autrement dit, la japonaise. Alors, il est avec moi, il s'appelle Yampaka, qui j'ai dure. Bonjour. Bonjour, Mobali Nzambe. Mago. Ouais. Kamata. Carré. Calais. Des fois, on est là, nous on bosse, monsieur Igbina Fila, nous on bosse. Donc ça, boulot de monter ça, là, qui est moi, millième sous kima. Donc vraiment, le roi déjà, toi, on a besoin de tout comme déterminer. Le roi, toi, a déterminé avec détermination sur le terrain. Donc tout est bien, tout ça. Déterminé avec détermination sur le terrain. Tout dans les bons. Tout dans les bons. Très bien. Dans les bons, on a profité au PSAP, au début de la semaine, mais c'est Igbina Filé, garçon de qualité, le grand maître, plus que maître. C'est Mbote Skaza au Talabis. Azukoma grand calé.
Ye moni bango baza babatu oyo so totali ba papa na biso ba Luambo Makiadi ba benga ka grand maître parce que na ba œuvre batu musu ba grand maître Makiadi ouais batu musu ba mi pesa ra kombo maître mais ayebiti na ngo ta mi pesi ka na sentiment voilà siko yaza grand maître o pena ke par œuvre donc akomaka ayembaka et ça la ka succès. Très bien. Donc voilà, il y a un ande to yebi ba papa na biso Luambo Makiadi Franco benga ma grand maître le lope Bina Filé grand maître. Donc benga ready petit benga Bina Filé petit ready. Oui, ça peut petit ready par rapport il y a ba texte naé. Très bien. Donc ndeto lobara ki ya beta musique était rabat. OK. Ya on loba ba tuba zonga na nzela. Bati ko beta musique abi beta lobi ba rotuna yo yemba nini. Loto yo ka ba maya ba cœur artificiel to ka ba via monto ya via na biso ready ya miss ba justice ba au bénite voilà. Donc yazana lokolo ya ba via na biso ready ya miss ba ilo kanto. Yango no moni ready ya benga ga petit ready. Ça la pena petit ready. Parlons un peu de détermination. Ça fait combien de titres na kati ya détermination là? Ouais, na pesi ba merci na batutu ba otala biso de partout, surtout bato yo bazo consommer album na biso ya détermination. Oyo uto bima d'ici là awa. Donc volume 1 déjà sur le terrain et à 14 titres, vraiment ba continuer à consommer yango ba yo ka ba réseaux sociaux, ba yo ka ba responsable, ba yo ka ba je te comprends ya PDG Pablo Kini na pesi mbote ba titres en belé vraiment ba continuer ko savourer album na biso ya détermination. Un mois déjà sur le marché, donc ba consommer yango partout pe bato ba page ba continuer à soutenir biso net ba bino na ma page na mona bo soutenir biso voilà ba merci na bango. Très bien. Donc 14 titres. Ouais. Chanson phare, ou bien chanson phare, il y a détermination, réseaux sociaux. Chanson ni ça la tout et ça la rage na internet et puis nzembo mususu je fais ça au ba titre en tout qui menga na moto tout consort. Si. Mais pourquoi bien affilé bon, je pense que ça pas une question mais le roi Yosa awa on répond. On a tout nos cas mais ça pas une question bien affilé. Pourquoi il doit penser à ça l'album va na combo ya détermination. Quand on dit détermination cela veut dire ça dit quoi détermination pour na bien affilé. Quand on est déterminé. Donc album na biso liboso ya la reculer devant. Voilà, reculer devant. Donc et bandeli carrière reculer devant. Et après to ça là, Erto s'est positionné, to tse sigo positionnement. Voilà. On a deuxième album. Voilà. Troisième album, c'est détermination. Donc on a minute déterminé à niveau moyen. Il y a des titres, ils ont beaucoup. Il y a beaucoup d'albums. Ça dit beaucoup. Réguler devant, positionnement, détermination. Voilà. Ça dit beaucoup. Il y a philosophe, donc je pense que va comprendre pourquoi. Comprendre. Peso va continuer dans 4 albums. Na ba titre, na ba message aux gens na 4 comprendre que ça pena makambo à lobby ne bandel pour batebe ba beta album a tu combo mena 4 ba mona makambo mususu donc biso pena za air toute détermination o e pena beaucoup ti pena donc qui était mambo ezali ba texte a bien zali ba message a bien zali ba bazonga na nzela tala lelo oyo ba petit le roi ba kaba so ba big boy to ebisa bango na réseaux sociaux que bazonga na nzela réseaux sociaux botique influence ya réseaux sociaux to zonga na réalité ba bazwa yango blague lelo monisco réseaux sociaux ezui valeur nango le moni ke lelo bato bala ko sabatu na réseaux sociaux lelo to moni nde basuki donc voilà. Na Rabi na filalo babanti mena mingi muta koma ngeza vrai oui ye muta koma banzembo na ye muta tekela ke nzembo azate donc mukono mutu ekolemba azana besoin ya ba début ya carrière na etcha sali ba 10 ba ndimo muta koma tout tina orchestre o kuta uta après ça banzembo Villa Nova kuna ko na villa après ça bango pe banzembo kuna ba yango moni alors bimalo moi leader na kata orchestre donc voilà kuna zaki leader Fabrice il faut dire la vérité Fabrice zaki leader ba yemo pa yemba na nzembo kasi yemo pa benga propriétaire de tous les dossiers abenga full boss abenga ba kombo beso 4-5 combo ya benga eza mabete donc allez déjà na ba benga ba faire na ba wenye maison mais eza mabete mais okesa yi kasi lelo faire ngo mona ndenga zali donc da black te ba pesa ngo mutu ni en sauté basé belé ba utaki kuna pesa ki on ba belé pe baza ba sali ba orchestre ba bimi na Villa Nova pe ba Patrick Bazali baza ba mouvement ils ont bitumba banzoko to tsiko tsa fourmi na kati to tsiko tsa fourmi au moins soko beta masola bina filé ba tu pour c'est un homme. C'est déjà quelqu'un qui a la musique Negitoko. Et pourquoi je suis destiné à Yoto Moussa Labina Philippe? Bon, bien, on a bien la ligne au fond dans la terre. Mais parce que le Bibo, il y a un Biso et orchestre auto réalisé déjà 3e album. Il y a Liboso succès, Ami Balé succès, Lelo P 3e album, Lelo Pezo Beta Batuba Yo Kango. On comprend? Et alors là, aux zongi Sabiso donc Neto Bapena na cheville entre Tabiso to dépasser même Moutou. On comprend? Masolo na wana c'est na bato ba niveau na ye
à un niveau na biso te. Papa, so d'autant à bien filé, d'autant à Patrick. Autant à vibrateur, toi on t'aime ma mère. Papa, mais pourquoi vous n'acceptez pas la vérité? Il faut mais vous n'avez pas vérité pour tomber bien. Il fallait autant à vibrateur mouké. Il fallait qui. Vous tâtonnez il fallait autant à vibrateur mouké. Mais oui, ça va, mais par rapport à mouton autant. Vous petit bien comme ça missionté. Tu roules la peine détermination te. Tu n'as pas zone mais il mouton ngobo ya musa muna ça. Problème est ça. Problème est ça, te bino tout boa bana mais bo sala nini. Papa robota bino 10. Misusu ba comment misusu net massa na biso yo aza maçon zali, on comprend misusu pas on attend sous meniser, misusu be kuna zali na libota pe yo quand PDG balabala business ke li bonheur. Bango tunde ba botama na libota ba ndenge morote. Kinoa ni PDG na bango mais na libota pe bato musu bazana bana ba boulot na ba basala. Bon, chacun a sa vision. Ouais, yango na kando lobi. Donc on va évoluer. Détermination. Ouais. So ba pour ça au consommant. Ba on a chaîne bien filé bien na plateforme de téléchargement. Que na plateforme tu à téléchargement ba kota, ba écoute album détermination, ça on a vraiment ba consommer album, ba yo ka message. Donc les albums mo boko yo kango papa mwana ba cousine banani bo fande sika mona katanda ko bozo yo ka. Pe bato bana ba problème. Donc il va s'azarder te baya rapide ba kota ba écoute album ezana ba consommer yango les albums été ya batu mutu penal ngako bunga zoni na nzela. Vous comprenez to yembele bon na réseaux sociaux. Donc voilà. Je te comprends, mon bébé, le titre est aidé. Mais le mot de ticket, je l'ai sali à passant au joyeux l'émission. Ouais. La chanson de tout, même quand on a Villa Nova, tant que pas Fabregas, tu as sali carré, il y a banzé monaï, ils ont kabama matéa, bêtise les contrôles comme la musique à Congo, ils ont banzé mango, tubanga, changa, chicha, mais là la tout, mais bien filé, test neza, c'est-à-dire, on a appelé un zembo qu'on peut gagner le billet campagne boy. Banzembo bama sanabiso o ba obima lelo na ba bima kala ba obeta lobi banzembo ane ebeta mate. Ça veut dire na biso ni to bimisa nzembo lokola mon ex. Le temps passé ne revient plus bébé nanga. Obi ke nzembo na ti lelo ebetaka ko ça jeté. Même yo si kozo ebi ke nzembo anti lelo ebetaka. O comprendre. To yemba babiloko oyo ekotikala. Siko batu ba mipesi trop na bonzoto. Balingi trop masola ba mbetu na ndenga nzembo. So entre temps biso to te yande batu mais c'est bina filaze éducateur à masse a éduquer batu. Vous comprenez? Musique éducative. Donc, bayo kande babilo on a biso yango nde raison que ça bona moto. Voilà. Exemple à suivre. Net nzembo les réseaux sociaux. L'autre monument mbelekis na réseaux sociaux bi mambasala. OK. Abim ça va pas ka ba dollar relax ça va parler ba jeep ba nino nde muto ala on pas bloqué. Mais na vie en réalité bo akemba na ye. OK. Lelo ba kangi ba mi yebi ba ko monter quand même ba rien ba tout ba pour moment belé tout ça. Quoi gagner l'art. Vous comprenez? Ni on ça tout ça réseaux sociaux. Voilà. Vous comprenez? Donc biso to beta musique était à bazonga. Voilà, détermination dans le marché et depuis je pense que un mois déjà ils ont que non malamu mais tout le banano depuis détermination bimi je pose à rappeler la filée aux aranaï au fan d'aranaï tu dis que ce qui album est bimé tu as un résultat na ndenge bat bazo quand bien qui depuis bimi ça fait un mois mais quand même j'ai dit déjà félicitations à l'artiste et puis et possible ba contrat oui ba contrat ça déjà na mitonde to so la na yo mais c'est igbi na filaza até ana chomo ba benga qui suite à détermination ala qui après ça hier na Chypre d'ici et puis les abou na minute ça déjà na Paris le 29 aux alana 4 il y a Allemagne na Cologne. OK. On a tout ça détermination et puis au Kangama beaucoup ta part ba production ana a réalisé quelques clips kuna pour na banzembo na biso eza na kata détermination pour batwe belé balobaki ke net nzembo moya na kata eza croix et ana clip te mais batu niveau ba consommer nzembo ana yango moni ekbi na filet aloba ke non ndé na chemical bo fona réaliser pe moi question ba na besoin clip nango donc voilà et puis ndenga dozonga bo pe to na ba production awa déjà les 5 tozana bandala na kermesse my event o eza na foyer social référence banque d'Issan baya ebele tout ça bandule to na ba Hollywood Plaza to na bandule ebele to robeta suite car il y a détermination. Très bien, Yampaka. Ouais. Bien affilé aujourd'hui à Moko il y a déjà des artistes oyo déjà figure emblématique déjà révélation déjà pour la lobby pe ya jeune a inspiré déjà jeune ebele par rapport à musique na courage na tout consort. Mais bien affilé orchestre au baby qui est fan des instituts qui toko tout le monde a ba Michel bazo ba mituka asala ba marambo ba leader belé o ba polo nena ba age musique ba salate mais eloko mongo tikenga ito eloko mongo ba ina tuna ceux qui n'ont bien besoin de jouer bien affilé. Oui. Pourquoi orchestre n'a pas comme ma na voyage te ba mbo ba Europe tout consort que na minka ba show gage ka yemoro pourquoi comme orchestre la réponse na moi ezali omoni bien affilé
ya zo sala mi aobeta musique ya ro dans zo ngolo banini azo sala musique ya ro lier sa musique ité mais musique ndé lier ça y ça veut dire et belo zo mona ba okepe ba tournoi en Europe tuna na benga kié tuna ya beta nini ya embagi nini pe akotisa ki combien et belé ba sala rapport influence ndeka tolo ba influence sur les réseaux sociaux vous comprenez ba monika kendaki poto na sentiment mais mi bato na mikele après ba okuna ba kimi et belé to monde ba lela pour na mambo mais mabatu na mikili ya zo sala makambo ya ko teke aller sa musique ya na temps o ya zo luka musique elle c'est tant na succès et puis bato tali so tali bato la plupart bato ba mais maba musicien na ba poto ba pe na ba succès te ba zo forcer le roi succès ça ta forcer na mais mata ba na poto tam suba lobelanga vous comprenez ya beta musique ne musique elle ça y vous comprenez ba producteur toi là il fait que toi là na deux contrats mo boy mais et ala ki na ko ba ni producteur ndenge to so la ki pour na concert ango donc ça na quelques makambo est compliqué qui ça là que moi to kende sous voyage ango ya la quitté l'Europe wana biso to c'est la ba producteur ndé ya solo baya ba producteur amikete o baya ka yeto yo kani après acto si contrat na été donc voilà oui donc to lugande bato bien baya mais à part ça to na ba voyage belo pe to kenda kaka pour la musique o ya bina filé ya tam bina filé za mingi Afrique il faut to le ba côté ya ba Afrique tout le monde gata mo la orchestre mais ba juger ba côté Europe ba déjà pas sali ya relax ba to de gata monene ko ça ba mituka eza iloko malamu mais obi voyage a ki ba mingi musique ele sa bango siko bina filé voyage a bongo ak no beta musique de banda ki nan atamula abeta na banane parce que atika mouvement tranquille bon ezana quelques artistes na biso mususu to banda na ba mouvement ebele bakenda ba mikili batika ba fanda na ba poto bakenda mikili na bandenge na bango lelo oyo so mais c'est igbi na filaza kuna ba la kana e batsaka e poids vous comprenez lelo ko tangela nga ba artiste mususu ba mema batu na mikili wana pona sentiment na biso ke neti sentiment neti zela pardon eza pena zela olinet là na omoni e bon makambebele Bina filé c'est pas grave ça pour me je ne disconfie pas on est libre déjà ceux de Tangi Villanova les autres tanga OK ça nous comme on est te na minso to tanga ba orchestre na ba succès net ba la team wata na tango que Villanova déjà orchestre o bat ba biza déjà bat ba validango bat ba yebaka bat ba yebi orchestre Villanova et puis ba yebaka président na uti on na orchestre utaka c'est pas grave mais déjà bat ba validango Villanova et Fabrice ce n'est pas n'importe qui na musique aujourd'hui déjà artiste déjà bien inspiré ba tebele amema ba mission na poto la team wata ba mema mission na poto la team wata c'est bien on les a maman d'entreprise ya faux tu vois t'en as bien beaucoup mais mutos autant les influences à réseaux sociaux donc obigande baloba ko c'est comme ta ko ina vélo on comprend ça ni kama kambo po ba mona rake mais magi batu makambo ezata ko yemba nini kuna ka biloko kala on pe na niveau ba nzemolo wa ba omba tende papa shiraimba ba omba ba santé touché ba nini ba spiri na kofi olomide ba nini sus ba V12 et ata na niveau na yo ki gomte te je ben attends o album gomte o ki ba nzemolo te ah la gomme ou gomme nazolo ba gomme album ya Fabugas gomme et tu peux ma gomme o ki ba nzembo na yebi ke fo ebima papa o sala ironie ou bien o sala ba théâtre album gomme o ki ngote na lobi na bengelo mwana moko na nzela tuna so ebima papa émission ngo bengela mutu kasi te ponde pas sérieux toi na yebi ke il faut ebima maintenant nous ebimi te soki ebimi na koyoka yango na kotémoigner elonga na yoki te ebimi te yo producteur à gomme moi je te forme en tant que chroniqueur que album ya fa ese bima gomme et puis ba chanson za na ba marché ba to consommer soki ebima c'est que simbite et simbate nga na yebi ke il faut ebima mais mamba ko bima na ebite c'est que simbate et simbate loko yo confirmer ebima donc et simbate bien ozana na mboko to na mboko na la na mboko yo yo kamizo ebetaka te ndenge lobi ebima a ebetaka te. Et puis, moi, contre album na biso ya détermination. Or, il y a 26, biso 1 mois. Et puis, résultat, bien ça, contre. Et puis, tu as les réseaux sociaux. Tu as le téléphone, tout le monde a race. Nano a album na biso ya détermination, na mboko na minito. Bayo kango bazwa tana bango yo album. Et ko beta album au danger na mboko. Nalaki patron obi na filabi album na iso kezo beta non te parce que actualité vient faire les marquages internet. Et puis on parle de la musique aujourd'hui, on ne peut pas parler de la musique sans porter citer le nom de Fali Poupa parce que disque informé c'est de bêta. Est-ce que bien hérité watana beti l'album est-ce que bien attaque leader artiste monene ya mboka déjà babi ka osala Eve akolo ba bongo na télévision. Mais
Asa mutu eza normal ana droit au bandinga mais photo e ba appel au moko au moni nde biso to tambola ndenge ba bina filé ba tambola te na ba héritier ba fali pour ba faire rigola et la ndenge moko te bango ero tom susu ana parler fande o mela tom susu moi champagne na ye o comprendre na batu bazo solo la o comprendre mais nga ero na bandal na to kutene pas PDG qui noani non balabala business casse ero nga na pas PDG qui noani mais tom su ero bina filé net na minto azana Paris o comprendre so pas la ina Kinshasa ero azana na parler tom su afande o diamond solo ba Ephraim Miradi voilà ba ofadi bango tu wana o comprendre donc to tambula ndenge moko te ndenge na kota bango ba kota ka bongo te on comprend ndenge na koyokela disque ya koyokela disque bongo te biso tona ba ndenge na biso to sikoso nzambe pena côté lio na biso na esprit nzambe on esprit nzambe iyo moko ben depuis détermination bimi oui enregistré bima il a 6 volumes ezar na marché formé ça ezar na marché il y a plein de disques comme il y a Fabrice ezar na marché na terme il y a comparaison aujourd'hui ce qu'on a vu opé sanga ba cote opé sanga ba point déjà comprenez nous sommes dans un endroit où bazo les kebele donc allez-y comprendre que bato les gâteaux na bandel de comprendre ce qu'on va bato les comprendre en endroit bato les kebele ce n'est pas sanga ba cote il y a détermination tout ça pena sérieux détermination tout ça pena détermination awa bien filé très bel album et puis tout ça gomme ata manière yo ça gomme deni le zo beta te zo tsaka gomme la gomme to gomme tam zo confuser ça la gomme yo zo lo ba gomme et donc bêtate papa et donc bêtate héritier Watanabe présent na PC Mbote Sikazali album na ye 3 ans déjà de succès ntobo yango azate fallait pour parler king formule 7 carré ezo beta danger tolongolier Ferregola Bizorbi Dynasty volume 1 Dynasty volume 1 on comprend Bazali biso album eye sika sur les marchés tant ya bango esali biso esali tant na te toko tsango mna bango boyete bango da ba yoki yango déjà ba bana mama loba tout na kata banzembo parce que biso bazo yoka biso na biso nini omoni album omoni nzembo lokola Zadio Kongolo ya JB na libéré on comprend album wane bimaka batu bakanisa des Zadio eza danger yango muté clôturer album wana on comprend mais bat ba yo découvrir après ce qui combien de mois que libéré ande boele lo to yebi nzembo libéré wana to yemambo sala na mboko pe libanda donc yana ba album mususu eyaka mbamo na mupepe nango eya na ba album mususu eyaka esengezwa tanango après ko beta et puis il faut boye belongo mo ndenge bina filé azale ko bimsa ba album na ye lelo to za su bongo te lo to a signé na Sony Music et mon abiso to soli to na contrat donc to bimsa su album bolandi fa to lande neni biso to leki fa na Sony Music biso to leki papa biso mais bile signé contrat si kameya na Sony Music to signé mais siko zo sala nini na Sony lelo oyo to le bela lelo to ba ra teke papa biso ala ministre na tango Mobutu te to ba lelo ba Pablo Kini baya ba tete ndai baya ba PDG Kinwani baya yosko tangela ngo papa biso ala PDG sera Mobutu te to mona ba PDG solo baza na minito en réalité non zo monela ba du mingi ba oje filé azolo ba ebelé na ba émission ko ne même goût au délai ko toucher même aux ex patron na ye c'est bien que les musique to boité mais en réalité est-ce reconnaissance c'est quoi ko zalate na bien mais bina fila yemba onti na banzembo maeso na ngai olongolanga moto ya mawa okomisanga moto esengo kolela na ngai te yoka na zoloba et puis omoni tia yembela ki bongo eza manière mora ya kotombola Fabrice o comprendre soki tozongi na ndenga réalité bambongo bina fila zui ba pala sombi ba karapeya eza Fabrice te mutakotsa le bord na poche apesi mbongo eza mutoki ya bina filende na nzela ya Fabrice esali ke bina fila zala oyo za lelo o comprendre nini Fabrice a tremplin là un problème ça tiens et là nango et ça nango savoir faire oyo zwaki et pas ya vienae tutu kaluji ex président na ye yango memaki skoyo na village kuna apesi bango pesi akotisi bango pe babiloko pe zangaki bango donc c'est ça azweli nde wana melingo lo bateke Fabrice mutazwaki mbongo apesi na maboko te akopesa ngo te po to mona batebe ba na orchestre na bazo souffrir ba États-Unis ba voyagera papa to ba ningo na ba porte-parole ba États-Unis bazo voyager yo dans orchestre ako États-Unis est-ce kana basket l'avant 450 € nini
450 €. Basket au lavant 450 €. Siko kende siko beta on a téléphone beta kena Google beta okomone ko bima 450 €. Siko tunanga nini kende siko yo moi bien problème ezanini wana no lelo bakosa alsuba tout lelo bakosa suba tout on a téléphone maboko on a téléphone na chombo kota beta 450 €. ngana lo bano tsa tembe pwani siko bato yo tanga ba utse États-Unis est-ce qu'on a ketchup papa ana kusi un chapeau tokutana na bona ba chaîne ba polo mabe yo ngana lo bana yo tangela ba kombo na yebiso ba tokutana ba déjà la ba daki patron déjà la ba daki patron la ta ngwanzu ça dit ba to ka ba patron la ta ngwanzu na minute on est au sola no azamboka ni yo mdo ki pesa d'aller na France en France donc yo téléphone mamboele ka mukilo e bango te en France era kota na maison Goussi a payé a kota na Versace au somba yo mona ngote o mona ngote et lamba o biso président nga la terre ya solo petit na nga o zotanga wana ala tango ya ngwanzu petit na nani yo ba nyuso ba petit na jina ben fallait ba camarade na garçon suprême na matonge ye mo resika za mission orchestre wana yebi ona olobani a utape poto na ye baya malala na pala masa na donc ndena ozonga bwele to kubengane si pona la so ça sérieux ko tiko saba yo na lobi na yo papa chemin ko na yo zo bana show alala na pala masa par américain mutana moi sina moi na États-Unis moi sina to bota ba benye. Qu'est-ce que tu racontes? Au bout du monde, on a poto ndeseni. Oh, mais pourquoi muta voyager na États-Unis ala na ndaka kamado? Est-ce que tu trouves ça normal? Yo kana biso. Au moni ndeto ça l'émission boy. Hein? To lobela détermination muté bendi biso mbale. Comprendre? Si toké na détail kombo mutu na mutute. Mais lokola ngasi na compétition. O comprendre? Pondenga na fandi na niveau ya kofanda te pona lobela shomi. Pondenga nde na zalaka no ya ko voyager yo voyager yo za orchestre roumé ba voyager. Azo voyager no bandela zo voyager ya na nini? Omona gete ndenga zalaka. Ah? Omona gete na misu so moni nde bazala. Papa Ketcha ni ya pointi 45 tonnes. Ah, c'est pas 25 go. Tala to ça l'émission bien yampaka. Tala nazala na bango elobiki ndingo. Il a bi mal. Elobata masa na muziki ndingo. Il a bi mal. Mais na le bien. On kende me boya bien te ba pola balo. Et pourquoi on a toutes nos questions babilamba? Ouais. Parce que je reviens encore à ma question que Batajami fait là dans Ngwanzu. Et filé babagala dans Ngwanzu. Entourage à Philippe. Demande il y a trop penzaou. Il y a trop penzaou na pêche mbote, retient pour na cache na pêche mbote. Parce que tout le monde il y a des fois moro je sais pas trop le baquet ils araba guerre quand la musique be comment muninga nde azaka ingrat vers muninga. Yenda azaka ingrat vers boss na ngabina filé. Ça veut dire ngana tuni okaka Herbina fila kota na maison Versace ba kuzi azo somba ba misu na bango ikanga maka attends de maman awa sa kimso ba migi ba beza na baba basi ela mbani ya baba basi attends la maman misa migi bila fila la maman ba bio fila la baba basi moni ko landa famone abo bomso ote na baba la baba ya landa ye na minute na bien na minute oyo mutozo tanga fa na bina file nani azape na mbongo ya kota na Versace asombi ata 4 pièces na Versace abina bina file mona Porsche Porsche neni papa to tu le bamba tu kakala on m'a dit Porsche to tu le bamba on m'a dit Porsche to le bamba mukolo to le bela marambo eza sur le terrain to le be okoza na Porsche mwana ndako teska ola le yate oluara banda kwa bati siko ezani ozangi ndako kwa fanda mais osombi voiture asika ntana ndako na Belgique asonye mo ndako na poto na poto basomba ndako na crédit et alko na Kinshasa te posomba lopangu luka business balabala kinwani opesi 200 000 300 000 osombi lupangu na poto ya bongo te na poto na kosomba na crédit na pesa ndambu oye bien ngote est-ce que on a ko ba kelelo ke na pesa ba musunde ba sa ba analyse raison que le passé ya fabrication za ba présent bien afili nini oh le présent il y a lelo on a une question simple le présent yango na zoloba le présent kutu ya muto zotanga ya lelo ndako ezate awa alozo sous le passé na ye donc na le passé ne donc c'est kata moto ezate mais oui yo ba bina filé mutana ba mapangu na kata Kinshasa ana ba pharmacie minene ana ba école
Yo on va bien filer bien muto do temps. Ma pas ça na ba disque ni filer te gara pas mon pas ça. Na bisoni. Webi koyemba na mutu na nzembo moko. Eza non biso de lobby yango oh na solo bano eza bongo. Omoni album na biso liboso reculer devant. On comprend. Et alors na 8 à 9 titres oui. Yango c'est ma pas. Nzembo moko nanu. Yeba ge elo na biso nzembo moko ya bina filer elle a plus de 10 000. Elle a 10 000 que plus de 10 000. Nzembo bina filer moko. To fanda na mutu la boss Eric Mandala. Na boye na igbi na filet bazo solo la bimi sa paquet à dollars à PC à bi denzembo na poso mbanga denzembo na album à liboso na bien muto déjà te otanga ni mais yem de lobby yango na lobano yem de lobby awat yango na lobby yango na tangelo ka ke bina filet po yemba yo feza la plus de 10 000 ngamo na teki nzembo na $8,000 et pas PDG Pablo Kini yo ngako na teki nzembo $8,000 et pas PDG Pablo Kini asombi nzembo na nga alisko bina filet mo azo teka nzembo siko na bien ROT 8 titres. Aux unités, plus de 10 000 plus de 4. Au sommet, tu es dans le deuxième album, positionnement. C'est ça le problème. Quand on a plus de 10 000, ça se comprend, je te comprends. Mais ce que on peut écarter. Album Nabiswa Liboso. Album Nabiswa Liboso. Banzem Bonia Soyo Kangote. Oyoka ba. Wapi Olingo la Kakingai. Oyoka Kangote. Ah non, Dembomba. Ah, mon, Yemo Tozolo. Yemo Toem. Yemo Tozoem. Wana moko. Natangelo, mon ex. Le temps passé ne revient plus. Mama lelo na botika nga zabaguna nga azana na yebi bazatuna na zolandele nini o ebomaka mokili bozolo azane lo côté eboma mokili wapi au moins na comprendre na ba ignorant mpaka mokili au monde bolobaka ba ignorant na comprendre bino ba ignorant ya solo nzembo wana oleki bolingo et puis album ane bima tokuta fali na terrain ouais album wane bima reculer devant tokuta fali na terrain porte la biso na kata bandal gérant le plus six papé si bilombote très bien très bien dimanche et aussi la dimanche c'est-à-dire dimanche de 8h30 à 11h thème mes amis les dépouillements du vieil homme le mois donc orateur zali le révérend Daniel Guilin Kalala Kamanda mouton nzamba pesi mission et tinda pour même peuple de Dieu l'anzela seul peu la vérité parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend vient de la parole de Jésus-Christ donc tous en a commune à Kitambo sur la rue Lado quartier Salongo Oya derrière des immeubles pour nous contacter biso na internet au beti Mipa TV officiel au rejoindre biso en direct Mipa TV officiel puis pour nous benga na téléphone pour nous participer à séminaire plus 243 97 063 25 22 plus 243 89 68 33 847 plus 243 82 63 98 177 thème mes amis les déploiements du vieil l'homme les mois orateur les révérends Daniel Guilin Kalala Kamanda fête boum okenda mais maman nzambe okenda raté zongo nzambe na mais bon invité ngana yako to benyo ya na rozala to benyo ya pa révérend Daniel Guilin Kalala Daniel Guilin Kalala Daniel Guilin Kalala OK je serai là très bien marambo musuzo okenda mais maman nzambe okenda raté maman belle la vie na simba parce que nzamba zongi na deuxième place zongo nzambe na première place et puis le reste est au rejoindre après. Un gros merci à toi Bob Kogusa Yannick Youra pour le viseur. Merci aussi à les grands Paradis Bouanga. Merci à Julie Castel notre partenaire. PDG Kinouan Balabala Business Topé Siembo Tessigazali. Rendez-vous demain avec un nouveau numéro. On est ensemble. Allez. Au revoir. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original.